Mao Majesta ndeni maître Mao Majesta abimisa ba danseuse lokwa ba ligne d'énergie ba Gisali Yamamoto abimisa ba Anya Star abimisa pa o conscience ko bisa ba danseuse ya mikolo yo lokwa ba Shida ba Sarah ba Tanya na pesa ba bisou ba Nora la parisienne so yundi marayete pourquoi nandi magete po epandi mangata accompagner que na étoile mona zana kilelo mobe oya perdango kosala nde ki mettre za kosala okoki kolekanga na kobina mais ko classer danse o vinanga lambera lobaka ko classer petit zala na motuna libongo na makolo pour dato uti ato sauter to sani photo vanda olobi bien na génération nanga tu na génération nanga na omona mototin tu kala ndi na ko reconnaître ba msuto génération na moto azate tu binanga kala nana batu po musala il faut envier la kala nani kasi oyo osepela na ya sala bien ndeti na kala da ba veba kala ya liboso père nanga moko lambe yepena donc azana kokérante venanga parti dikoka selema kudile na mboko ayebana te mais amona na trop na zenita emene o asaba spectacle ba handicapé. Hey everyone, I would like to invite you to the City of God's annual conference with the theme being Your Kingdom Come, Your Will Be Done from Matthew 6:10. And this year's conference will be hosted by Pastor Flavien Kazadi. One of the guest speakers will be Prophet Moses and the other one being Pastor Maximilien. And it is starting October 17th to October 21st. From Wednesday, October to the Saturday, it will be at 6 p.m. and on Sunday, it will be at 10 a.m. Welcome your friends, come, bring everyone, and let's praise the Lord. Thank you. Hi everyone, my name is Sister Sarah, and I'm personally inviting you guys to our annual conference. It's going to be Your Kingdom Come, Your Will Be Done. I hope to see everybody here in Jesus' name. Thank you so much. Bye-bye. Éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Icoté. 01 41 55 0000. Ntaba Icoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusuté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuwapi. Raf Ngindou, félicitations
pour la promotion, c'est la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Ici Cappuccino, LB, Jirambo 2, Mister Double Face, la musique bio sans microbes. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Rafinguindu. Eh ben, on est makambo, bison des solutions. Nanenga mabete Congo Promo Rafinguindu, azamuto azana mbongo boga, azana bakara danger. Donc, mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci si tu es où, mais là. Rafinguindu, le présentateur la force créative Congo Promo. Ça la force militaire la Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Rafinguindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Rafinguindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Rafinguindu. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Eh bien voilà, merci beaucoup, merci à Papa Dave Moubama, merci à vous chers fans de l'émission News des Kind. Avec moi Betty Massengou, très heureuse d'être parmi vous, très heureuse de vous servir. En tout cas, je suis toujours dans la joie quand je suis devant vos télévisions, vos postes téléviseurs, je suis dans vos maisons, dans vos chambres à coucher, dans vos bureaux. En tout cas, ça me va droit au cœur et merci en tout cas pour l'accueil, merci parce que je suis chez vous sans vous demander la permission ni frapper la porte directement, je suis chez vous en tout cas. Merci beaucoup à vous, merci et super dédicace. Bonjour à vous, très heureuse d'être parmi vous. Merci en tout cas à notre boss, l'ingénieur Rafinguindu, mon boss que j'aime bien. Et joyeux anniversaire à vous, papa, en tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous donne une bonne santé. Donc, plein de bonnes choses à vous. Hein. Donc, l'ingénieur Rafinguindu, notre papa, va lui champagne et des gars, il y a biso koya. Attends, Nanzela Western, to champagne, na biso pour fêter anniversaire, et la boss. Donc l'anniversaire il y a boss bon ce que biso Betima c'est on fait on nini. Voilà, en tout cas merci beaucoup déjà à Papa Dave Moubama, les papa de Joyce Davlin, Serge Piana, notre cordon, salutations à vous. Aujourd'hui je reçois pour vous maître Dido, maître chorégraphe de l'artiste monsieur Robin Mundi Boulom à la peau blanche, salutations à vous. Kita matande en makambu. Donc émission le to ça on ka sous forme grande sœur na nga on a lingara mingi ba maman na biso. Donc le bi ya mami la poto ça la caribou variété de siko na news de kin. Donc to yambio mutu na taper ça actualité na bango apé ça ba news na bino bolingaka la bonne musique. Voilà, je suis déjà avec mon invité maître Dido. Donc ba biyonde makambu. Bonjour, bonne santé. Bonjour, santé kitoko maman nanga Betty Masengo na sepeli na monelo mona ndo mona ngote. Sala na banda kala. Merci tant msus na la chakate. Santé ça bien, santé ça bien, santé ça bien. Na pesi batutu balinganga ou balingaka yo pe na pesi bango mbote. Baza bien place baza maman nanga Billy Weston na Suède, moi ça propre. Moi na no yo Cristobal, na bi kolukanga trop donc ngai on a pesi Junior Zola na France mbote, na pesi bango tumbote pele mola sona Finlande na pe bango mbote santé za malama. En tout cas, merci maître Dido. Na ebité façon to moneli au bini na kita mata obi ke chorégraphie wana ba bizu wana ba to belé ba lobeli ngo yo ko makangu ya rythme mujinga toni to bongo tromper biso ra ke eza spectacle do bo sali siko spectacle na kata clip. Merci mon PC réponse donc bongo tromper biso biso ba bike no bo beti penza je ba ki makangu siko bo bimiso ngo na télévision ba bizu munoko. C'est venanga beta tolo na maître chorégraphe pour na bimisa rythme mujinga moi nanga liboso da 16 verkile na PC mbote place azali donc biso tozaba na L général Simon Robin Mundi na PC mbote na sepela ko bengo servant monteur pour yo muto au démarranga vraiment donc ndeko lobi na bini makasi preuve no mona ke na ba titre na biso mso lekaki ba challenge boy tozalaki mo belé moi to fume zalaki
bato mosusu mpe balekisa baniveau na bango ke baza na baokaa na se bango mo bacomprendre ke bakomi bakomi lobat bakimi lorsque charge na ngai oyo na banda nango ezaleka yanga dana kotika yango te yango preuve nomoni na ye na spectacle na clip donc moto to obina yango to akomplace na mpe fo apesa biza avanda sabi na buka lipeka babaye facile à danser tandi na vandi ya na ndilo kwa danse moko osite na posa bitabo que je peux choc mo botama na ngote fo ubando bambana na se non pas comme ça. En tout cas, merci. Je pense la joie Amado Pichuna au comprendre réponse et maître Dido, hein, l'américain John Lubila l'exceptionnel, champion Kayembeno Rabana na Kenya Blaise Kava. Donc salutations à vous. Pour eux qui va te béler balobi tolobarango hein bisotu eza même nga tolobarango ke ba musicien ba bimanaka entre bango na bango neka e sur kilaka ba bimana ba président na bango ba bimana entre bango na danser zo bimana na motuboy so le bato ba moni oh système onini so ko bina total ba clip ya ba générique ya ba musicien to mona ngote o mona danseur a obina na danseuse ou maître chorégraphe a obina na danseuse nae ba pesa ni bisou na munoko. Il y a un monde qui est qui est sous bobé dans la vie, quatre pour ça, nous les camarades et qui m'a quand ou dans les bolingo, il y en a rythme jinga. Et là on a séparé la président na yango. De atabatu boloba. Yemo ebi ke di de na rythme za la juste musala. Do yemo ayebi. Ça beaucoup mtina ba bizo mnoko. Kasi dansa lelo ki lelo. Ndio ba kebi so so obi na rango to pesa na ba bizo bon. Papa maman ndeko mwasi poto e ba mobali azalaka ya yo. Tant que yemba bon photo là que ça peut ba tout ba mona ke pesa e bisou donc maloba il faut concorder na danse donc surtout bina bibina binate donc danse mo krimoro ya ndenge mweza boye JB service il y a José Baïla. Oui, bonjour papa. Allez, comment t'as réussi? Landanga na bureau alors. Ngane mukolo agence José Baïla. Agence César basée na Rennes. Tous les voyages ceux qui biloko comme ninga mona yaka pona kabula biloko ba dériver za lebelete quoi. José Baïla, JB service, Europe mobimba, atie biloko pa na yo. S'il vous plaît papa, biso awa na JB service avant que soit colis na yo, il faut qu'on vérifie ce qui biloko on est commis très bien. Ah, muto mukirite. Soda ya putu mtatiri kolio. Ba refoule yo. Et puis kolio on a déjà signé. JB service. Ba le sa poto, on est sur le loko. Et ça n'onga de ça simple. Station Saint-Thérèse, na simanango okomona JB service. Zerana. Quelle minute ba c'est carte mémoire. Oui, Ziga. Congo promo défaté. Bolanda Congo promo pour ezolo la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafineto. Check. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté!
sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Bozobi nango boye tozoyeba te. Tolo chana nu boye comme ça. Chana cha ayo cha boy. Zibula koko fongola na kota. Zibula koko zibula tata zibula koko. Vous comprenez? Zibula fongola de temps fongola na kota. Donc maloba ya cri chomi na ngori na peso mbote ndaka likolo coach na bango oleki bango donc cri faut concorder na danse. Donc ndo moni ba yale fa boki kita e mata au moins niveau pose abignon. Donc azo biso to binaka cri na biso na danse na biso. Na sala le roi ba danse le roi toko banda go elela. Donc tu vois les tirettes. Donc va danser moi bien maté donc à toquer na orchestre musu pour ça toi ta monotonité. Na beta bena cette place wana. Et là musu pas sikezoya. Voilà. Kota na eloko wana ezoya sika déjà ngambu to ebite nana ngwana ozwa ngambu to lobela mais maître Dido bande ko basolanda biso quand ndongo sala musala na génération na yo. Ba maître chorégraphe ni non yo ndimaka po bondima na apete yo peso lego boya ka ba vie na yo lego boya ka ba master na yo parce que na yo ba pete ba ninga ba bwaki pe ba générique hein to mon pe ba maître chorégraphe na ba la kisi on pe ba chorégraphie pe asika olobi bien la génération nanga tu na génération nanga na omona mototin tu kalandi na ko reconnaître ba msuto génération na moto azate tu binanga kala na batu po musala ifo envier ya kala nani kasi oyo osepela na ya sala bien ndeti nakala doba veba kala ya liboso père nanga moko lambe iye pena donc azana kokérante venanga parti dikoka selema kudile na mboko ayebana te mais amona na trop na zenita emene o asaba spectacle ba handicapé c'est l'élément kudile na peso mbote na poto venanga parti dikoka petit na ya matete yo Dido na kinda wana yo ebindengo zogangela nga mamba dance petit na yo na buka l'homme de buka lipeka pesa biso venanga na lelo fort wana ba image na nga ba masa na nga ba fwamba bakenda ba zenit na emene ba masa nga bina na bango onga na ndimaka ba masa na nga Gaylor Rio ala pas présent héritier Gaylor Rio abina rapina donc bato ba donc biso ko sala nde ki mettre ça ko sala okoki ko lekanga na kobina mais ko classer danse o venanga lambera lobaka ko classer petit zala na mutuna libongo na makolo pour dato uti ato sauter to sani photo vanda oyo boyaka Mao Majesté ndeni maître Mao Majesté abimisa ba danseuse lokwa ba ligne d'énergie ba Gisali Yamamoto abimisa ba Anya Star abimisa pa o conscience ko bisa ba danseuse na mikolo yo lokwa ba Shida ba Sarah ba Tanya na pesa ba bisou ba Nora la parisienne so yo ndimaka ete pourquoi ndimaka ete po epandi mangata accompagner que na étoile mona zana kilelo mobe oya perdango yonga pena kondi moken jamais pour mawa bang sangate ba na wengene za ba chanter ba bina ga danger maote abata maka te pas bina danger ko bina ki mobaleza ko bina ya ki mo mona ko bina nda bina te ko bina ki mobaleza boyo tem sa ko bina mundi buna mettre Mao Majesté na bina otala Robino na Sonia el généralissime kita abibino orchestre mbatoko bino bokomo comme ça Robino mundi bo animateur bokomo comme ça sous danseur parce que rôle na ya ki chanteur auto ebela yo ayela kana wenge maison mère ezala souté hein aza king de show ana makila wenge tu na maison mère babeta ba stade de France ya pona show ako négligent ngote on eza makila place à autant mais monde entier baby que Robino c'était chanteur ayemba bolingo eza poison mortel kosala ka blague te na bolingo ekoki koboma yo a chanter abima vocal ayemba bomona pe ba chante simba ten ka ba générique on va comment bien no orchestre ka ba générique nga vada na kutana Robino mundibu na kutada lubilu asombi motuka po bayeba ya danzembo ebeta fato répéter to yoka na nzembo sebenite dans ça pena chanteur abeta barumbe simba ka préféré bomona ba mapendo bomona ba kamikaze yango tozo beta c'était bo s'abonner bo za la rapide bo s'abonner na adresse ya présent na Robino Mundibu bo s'abonner bo beta ka Robino Mundibu sur YouTube na ba adresse tout ya ba plateforme
Bos abonné wana na adresse na bo beta Robino Mundi bo mona titre na biso pour eza wana to bimisa ngambo. Donc ngambo bientôt ezoya bos à la show bato bosa liboso s'abonner wana bosa banzimbo wana gratuit nzimbo wana pena ngambo ça problème taka titre na ngambo. Vraiment, en tout cas. Mais maître Dido, fan bazolanda biso, mamé Milinzemba, moi c'est papa tous pépé l'ambeto na London, hein, donc Holanda biso, bazala un peu, comprendre ma kamango ezo kendila. Lelo, Robino Mundi ba pesi rythme jinga. Car apesa ke ketch apesi shomi na ngwere abi beti masengu to bana ko tambola makolo metala lelo yo beti masengu ye azo conduit tala leo shomi na ngwere azo conduit en tout cas plaisir hein, donc tikarara to ça musala oka bien nzamba ofungola makambu donc voilà ya malunga ekokoma rara ya makasi ekokoma rara ekoya patience kaka voilà mais lelo Maître Dido aux yeux loroté. Mati mabuza kutu na pese bambote esenga biati masenga na soki na ngata moto. Na zupe moto ngo na bina coopérer on a lukata ketch ata ketch ata ya jaune mais to boy ya jaune to ninga dans la couleur personnelle. Donc c'est juste pour amuser la galerie. Yosko loroté ndenge nini. Obina chorégraphie ezani. Bon esengo na ngano ya liboso ya ngwana mwana ngapina na bimisi ya lokwa otangisi mwana silisa zwi musala abali donc ngapina ndi na bina na ngana tana ngelo mote sa nga dégagement ba oba mona ndi président pesa ba bakar ba mona ke président telemisenga atelemisa collègue na ngambolongo atelemisa batteur na biso chaku wana bomone sa lo ya liboso do lo ya mibale ndi omona ba telemisa biso do bientôt ngape bomona ngana eloko na ngapo ya lobaka akokisaka yonga abengaki cerveau moteur el général Simon la tête qui vous dit tête donc osa kokérante taka na couleur non na musique osa yo moko ya omasa na mbolongo nang ayeba na rapote aza libanais aza mundele aza meti facilité batou déjà bon kabongo te yaza loup blanc et loup blanco yaza bongo donc à faciliter à tout comprendre. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Maître Dido. C'est l'ambiance de l'émission. Rien que sur Congo Promo Télévision, l'émission News de Kin avec moi, Betty Masengba, nulle part ailleurs. Donc, Bazou APU, donc, car News de Kin avec Betty Masengou, la Congo Promo Télévision. Voilà. Mais Maître Dido, fan de Bazolanda Biso, Obimi, si moi, en rythme Mojinga, osa fier nae, Moussalo Lakisi, Abimi, Lelo, Tala, Lelo, yo. Siko, yo, Bozo Kokaka, Tebo, on va danser à battre. Ok, soit sous une filo mboui, danser à battre Fabregas, il y a Villanova, pour Nani. Attends, il aura pour Tony. Va venir Oh. Souni. Va venir Oh. Si on continue à profondeur, c'est ma de comprendre. Pourquoi va venir moi, mon bala bouga na raté, le va président na Robino Mundi bouga la raté, dit de moi bala bouga na raté. Et moi le ba mo surtout ba yuma te beti ngambata na talo te wana mambaka la sera bible beti Jésus mbata apesio a te lelo résisté to meki susu omona ça il faut prouver Fabregas que vous jouez danseuse pour comprendre ngana mona el généralissime tu akebise bango omota gangele bango na clip ba oba reconnaître que faut ba senga ba pardon ba senga ba pardon ba oba reconnaître qu'il faut ba sala ba sali déjà boy bino bolingi pe Fabregas senga Robino Mundi pardon ndeni ya lisumuta ya el généralissime donc le quoi ndima ki na e ba tunyo ba sala ma ba senga ba pardon ba fali poupa so olinga senga pe Robino Mundi pardon déjà bandi ya limbate a continuer atala ba obatikali ya senga pardon pas de problème mais Robino Mundi ba ko senga pardon taponi Fabregas nda banda bino bando zo ba danseuse est-ce y a bandi bino kasi na biso côté na sima au comprendre na bandaki yona biso ba makambo za ba beti mbata ba tiki ba kisa côté za mambakala venanga le beau champagne ayebi tikoto
Yobo beti koto. Venanga le bo Shabana yebi. Ba beto na gauche beti na droite. Beta ki déjà kala. Venanga Blaise Livingston na Luanda. Venanga Milton obala Yolande Kosi na Luanda na Palanka na Merlin. Base na ngai zingili crâne zingili boule ba yebi na casa militaire. So beti to beti. Doda to beta ki 1 filozana 1 to ana bango to meki so mona DD susu. To meki pe 3 mona su 3 susu. To pesa da idéologie o pesa mission bakar o moni partout de ba komo. Oui bolanda ki bango po yem tabanaki Fabregas yem tabanaka pesa ba merveille amado apesa ba na musicien na bango musu apesa Kekar. Yango na episode toujours mais otunenga mambo pesa na business clip na ça que ça kilelo biso tozana kilelo bato musu ba pesa que bi ke na news te yele na best te ya biso ndeza na best yango komola musaba makamusu esalama yango ke bango ba komolanda bino to bino nde bolanda bango abi pe même clip a pensage wana na ba jaro bino sali kita mataka ba nenge moko ti na salikolo hotel absolu océan te to longola bilamba no océan tika ko côté ba kamolanga mato ipa président na ngai tala ba ngana zwaka comédie nazwaka spectacle na ina ngona dance yango mona na yeso na leki ba maître ko ba kore wana bango baza ba maître kore baza ba linéa vena nga raja kula kore za dance te ngana maître danseur ngana sala dance différence na ngana bango wana yango moniti na swag yango moniti na makamu nga sala kore te kore za rakada vera jakula ngana maître danseur naza fait Lambert naza fait na Zimbabwe mama miye avandi na luketu danse makambo eza koreta yo po bina rosika seka oseka rani on comprendre bato tu ba molanda koseka na nga ba komo welisa na ba danseuse ne ba rande so bina fa seka ka po ba séduire mibali so yo bina rosika seka oseka po séduire basi toni danseur wa bina raseka ka yo dit de 4 lettres dit de 4 lettres ngayo l'homme de tika ko l'homme de Bourali peka pesa bisou dona seka po eza musala mo boye taka ba sanctionnanga na ba école ba renvoyanga do père na biso uti lunda et puis na lar na ndotanga na passe na école ba tendi na matete père longolinga Saint-Dominique na 13e mairie donc na ina Saint-Dominique mais récré bato bo sakana ngandule chiki dezongi sentiment ya danse wana na spiraki likola ba esimba te bakanganga na mato etina bureau papier bachenga bafantinga na bureau na pesi bazongisa ba bengi ba para na ngai balongolinga na école cher opéra dépenser belé donc pour la danse pour la musique place baza ba président ba leader belé ba président ba orchestre belé na masana bango ba yebi nga bien ba uta ba danseur ba yebi bankamuni na sala bon na danse ba yebi président ba yebi oyo po yebi président mo uta na danse azali abina nanga na ba matete wana yebi auti lemba yo ba ye matete to bina na ye ba masanga ba Djibril Cissé na poto na pesi ombote Regain Libol na pesi ombote batu ba yeba histoire wana bazali ba vina nga mboyo London na matete bina pa waze kwa ayebi wana ba père ba obinisa biso na bango ba yebi. Merci beaucoup, nous sommes à la fin, donc tous libérés déjà invité na biso liboso, donc lobby maître dit de maître danseur, il y a lobby la minute oyende, donc l'équipe va maître danseur tout la génération na pour le moment on a diversité mais obi que émission musunga pe non sala pe fara penza ko ba tout ko ba voter to yo tala nanya leki na tio awa na zolo pe sou maître danseur musu to tie awa donc sora ya Fabregas yango nga lingaka yango nga linga ma majesta yango nga na lingaka ba orchestre nozo mona na ba maître wana ba diembelaka na ba orchestre musuzu mona ya da ba président bina ka fa uta na copa dance de oko c'était yango mona ba bimara te ple baza po président na ya siko nga pe mena robina bina fo me nga mona naka siko diversion ni obimisela nga na mona ete ba dance wana yo moto ya kana ngo merde ba président nga bimisaka to abimisi ya uta na wengeti eza ndenga wenge ma mto tangina nga na sala elote na ba vena nga bazaka wana na bina na bango ba vena nga ba chanter kwa ba kojak ba bina danger danser ko c'était ma wazala te to kojak ba bina oyo expliquer ngelo nini mère na nga na bina ka fondé bazamba bina na maître moko te pour le moment o asaka danse ko le kanga ba maître coré basala ka coré nga na bango to abandenga na papa moko te to lingi chorégraphie masana nga mbolongo ali ba bimiselo masana nga mbolongo bo sa ba coré
donc on a maître danseur tu comme on danse chemin musique le vitika musique virisa musique presabi yakadi de toyebano na musique oli ambo na ngapona musique ba cri yangoyo salela nga makamu na kepi na ndako na liete na melima ite moto ebeti lobi na ye na makamu na sambeli pe sou bien ndako wana okotaka wana ndako wana nde yango na buka libeka na buki pesa bino bakoni bakisa makasa biro bino mundibu ndako azokotisa bino El Généralissimo la tête qui vous dit tête wana coquerante nde na benga oka cerveau monteur ambiance ya mboka o bana tu ya Congo ba ozo la décembre babina bambote na ngai na bandana na numéro na nga mère Betima Sengotala yo yo pena na bika ozana beza ko sakana te donc na imke yo posa na diversité donc numéro na nga ba obalinganga plus 243 89 29 56 620 numéro na nga plus 243 89 29 56 620 bobenga ngai to solola ba défaut bo sepela nango te pa nanga bo expliquer nga na soigner na bref na bambote na ngai na bandana na ba niveau amikili kuna po bino nde yebi musalo wa musique Sabino Mato Junior Zola na France vena nga pele mola so na Finlande na bosanité vena ngai lycée Mukengele mwana poto solo na bosanité Sébastien Mbala mwana poto solo Mama Lili mwana poto solo Anibo la championne na bosanité Berthe di Solokele Caprice Seleo mon États-Unis venanga Jerry Fantoum en États-Unis Gigi Fans en États-Unis Irene Fans en États-Unis Bozé belé donc on a le bateau famille nga dans musique écoute par na ba belé na mbo ebimaka na studio bo répéter tes programmes en mouvement zandeni présent à travailler en cheval donc to beta peka ba concert to za na repos mais to beta ki na académie de Beaux-Arts au mona biso mutokanga ki yango na biso ke biso toza king di show donc na Congo awa te ko makambo yozo luka wana bakobenga bango basala ngo mais tu komi makambo ya show muta bosana ke na koisaki mbongo muta bosana ke na kufela ki mama benga Robino Mundibu o mona ka ko se retrouver ba souci tout ba boka na mai ya ona biso king di show na pesio mbote El Généralissimo ba mbote ngambundeza wana boza la vitesse ya s'abonner na chaîne ya présent nga Robino Mundibu na ba plateforme tout bobetaka Robino Mundibu bo mona titre ngambwezi publicité na site na biso bolimbisa ngai fo futela ngo nazalaka ya bino site ndi yango esala ngai na goza engate yango na continuer ko kumisa ke po yimta pesa nga ba opportunité na zana yo donc bolimbisa nga eza pona information orchestre autoza nango pour le moment bo s'abonner wana bo mona ngambo eza na bo cliquer wana ba auto ba zo sala ngo avant batango titre ane ke bima ba za ba bénéficier ngo gratuitement ba zo banzembo wana titre na biso ngambo donc ngambo pena bubonga bino bat boyembaka bino ba messe banani oyo bino ba professeur banani oyo bino ba papa banani oyo boyoka Robino Mundibu El Généralissimo o alobi mwana na liboso album na yango chiffre 9 o azobota nifa koyembela poza danger toana ba générique mukeme toana ba nzembo ebele poto kokisa réponse ya bana Congo o batuna kaye Robino trop générique nzembo te réponse yango to pesa mutu makasi ndeza fali pupa eza lisu mutin Robino Mundibu akoma orgueilleux akoma donc abanga sumutu te ote obeti koto pe ya beti koto eza fali pour me topé c'est mutu makasi wana nge bazobenga El Généralissimo obanga na mutazaka na ndotobi El fantastique fali poupa ya mboko mutasimbi bato musique congolaise. En tout cas, merci beaucoup Papa Davou Mbamba. Voilà, c'est ça mambote pour comme na suka tozo na émission prochaine hein. Ceux qui pe ngambo bimi wana penza na ba danser gande to sala émission na ba penza playback pour que ba fan ba sepela. Si ça mambote. Bambote na ngana kitina Luanda pona otina poto ve na nga Milton Pereira na casa militaire au base na nga zengeli buli zengeli crâne obala Yolande kosi masa na nga tapis rouge ozaka musicien moko ma prête moi na poto yebi ko ponde sala ko tika nga po anini sala makambo sala mambo sepeli sanga sepesa Betima Sengo et sala nga bien ve na ngai Milton na Luanda yebi de Josué Makambo ve na ngai Lebre Champagne fongola Facebook na kota na naviguer ve na ngai autrement dit que Vinero Anna Maria Maman na Perina Blaise Pasta Ben tous vous la bosanité son excellence venanga chez Kadima beaucoup mais sakalamu petit na oyo kotika ngai TV
bakotika ngai te napesi staff tout chaîne na biso mbote ezalazala po biso mpe tozala staff ya mouvement Fabrice Ngambali Pacho Marcel Claire Kelembi CG Rola Kiyembe El Généralissimo Cerveau Monteur napesi bino mbote. Voilà, merci beaucoup en tout cas à notre invité Maître Dido en tout cas. Merci beaucoup à Papa Dave Moubama. Voilà ce que tu as la bino Mbayo la danseuse chère de celui qu'on appelle le maestro Fabregas maître donc babi et héroïne moto ezopela na Villa Nova boye bango pourquoi. Voilà, merci beaucoup et joyeux anniversaire à mon boss que j'aime bien. L'ingénieur Raf Ngindu, notre papa depuis les États-Unis. Merci beaucoup. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous à masse. Moi, Bérodes, je me suis déjà abonné. Il reste que...